Allô Amiko, Izanga vient na Juna. Bon, on a tindeli un message urgent pour na ibisayo pa biso to komaki déjà na Marrakech na gansi oyebi na yaki Gandhi apaki na besoin nga benga urgent. A futeli biso billet to na Jessie awa tozali awa depuis 48 heures to komaki tozali awa. Il fallait hier soir to kutani po ba ibisanga ndenge ma solo ça fait bango ba koma awa na Marrakech depuis ça fait 12 ans passés 12 ans bazalaka na komaka une fois dans début na yene na komaki makambo belé ya famille na ko bisa yote ndenge ezalaki na bana koma wate bango bazalaka wata bakaka na mama Angèle mama na ye bazalaka awa bango nyonso si daju ayi kolanda ye na mama na ye baya batonga awa oyebi kaka Gimsi grand ami ya roi bapesa ye baterrain monene na tonga makambo minene awa bandako ya minene banini aza na basimbali nde boyebi na visite bamama nyonso mibale bango tu famille mobimba nyonso bazali awa balongwa na Paris bapesa bango bandako bavilla awa proposaki ngai tosololi hier mwa moke apropose ngai alobi po papa nabengi yo parce que kuna na Paris et puis ya cher trop cher awa tozali na biso bien tozala na bamikanda kuna na Paris bobanda okena na bino bozongi ndenge kaka bato tu bazosala mais botia base na bino koto oyo po kuna eza vie cher tozala ndako kuna na Paris tozali awa karaté toazosombela biso susu na Kinshasa. C'est comme ça azana besoin nazalaka na ye pembeni nazala na Gimsi tozalaka pembeni awa famille mobimba biso tout daju nini bango nyonso bana nyonso biso tout totondi awa bana nanga nyonso batonga biloko makambo minene awa Jessie azokamwa biso tout toyebi tokomaki awa problème elingi na biso yango na bref Fifi makambo asali esalama te Gandhi pe a très déçu ndenga na yebi tokomaki awa na Gandhi atie biso na hôtel luxueux awa na ville awa hôtel ya cher 4 étoiles tovandi awa kuna tokendaki kosolola na ye Gandhi ayebisi ngai tosala nake na ndako Gandhi tosololi ti ba 2h du matin Fifi abandi kobenga banda 23h ti dérangement ndenge wana naye kokanga telefone alobi mabe na kotindela oyo message alobi mabe mama Angèle akozala mwasi na ngai te ata mbala moko te akotikala kozala ça fait soki 25 ans 30 ans tokabwana na mama Angèle mama ndenge wana mama ya 65 ans soki nini ndenge nini mpenza ye Fifi akenda kubule ke ngai nakenda nazana mama wana il fallait mama wana alongwa ngala sona kandi mwana na ye tozana problème na mère Angèle Fifi mutu nezo sala bien boko conseiller te bino baya na ye nasiliki makasi bato bazoko ngani na utina message mais na koloba mingi te na pesi bino baya na ye bobenga ye oyo bisepo na kangeli telefone na kozwa yete tina kozonga Fifi asali eloko ezalaka te mama Angèle mama munye bobo to basololi na mana Fifi foya ndeni lotikalaki foya na mboka wa Gandhi asombeli bino villa ozala awa ozokena no ba Paris ozosala baturo okena bakini banini mama Angèle azozwa Fifi loka mwana ye Fifi azwi asololi na ye akosi akati abengi ngai alobi n'importe quoi nasiliki makasi ebite soko kokosolo na Fifi bozongise na temps nasiliki makasi bref nakobenga yo lelo to Gandhi atindi chauffeur kaka kozwa ngai po tokono visiter villa nanga tosolola bamakambo mosusu po tokozonga na ye Paris tozoya Paris na ye samedi ou dimanche na avion na ye tozoya Paris Beau conseiller na siliki mabe à cause de la mère Angèle idée à mabe to na bana na ngai maman bana na ngai no azalaka toujours na grandi partout yemo takenga bana ba bébé wana yemo ta anono na bango oyo Fifi ko no kubulele ngai ko loba mabe
alobi mabe makasi na siliki mabe soki bokoyebisa ye te yeba ke vieux Diouf aza bien te. Merci na ngai na pesa na yebisoka bongo.